Congo tosimba na maboko, Congo elonga RDC. Pana Congo tosimba na maboko, Congo elonga. Congolais nyonso main dans la main, Congo elonga RDC. Voilà, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, maman B52, je suis là, ok, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi ceux qui ont allez en tout cas tout hésiter à rater to yaka pour nous partager ensemble Nabino Balandia B52 la mignonne officielle. Pour ceux qui vous s'abonnent à on a B52 la mignonne officielle, et ça parce que vous allez posa ya kozalaka informé à temps réel. Famille Bota, de gros bisous à vous. En tout cas, tous les sengwa quoi annoncer bino l'atterrissage. Balobi l'atterrissage. Balobi le 29 mars 7 ans. Na 7 ans na bamboka papaya. Moi na na deuxième, je crois deuxième primaire. Donc Bella Télévision, ils ont quoi invité Binounion surtout. Badinachou. Love pour, je vous signale qu'il y aura des surprises. Moi, maman B52, nakozala, naozanga te la famille. Je serai là. Pour nous célébrer, baby. Elle est là, to célébrer. To célébrer. Donc, célébrer parce que une année de plus, na Bella Télévision, en tout cas, les Angolou. Ezangolu makambo yesu asalaka mpona bana bato. Ezangolu makambo yesu asala mpona Bella Télévision, en tout cas ezangolu na makasi na biso tokoka te so nzambe wana tie loboko te tokokelo côté. C'est pourquoi nous vous invitons tous, en tout cas droit d'entrée eza $10. $10 oye oko enjoy tozana na ba mama Kalunga na ochela bino video bomona. Tous un maman Kalunga, tous un décor ilonga, ba one man show na showbuzz, ok? Donc ils a la journée moko solingi VIP. Solingi VIP lokwa ba nebike Ivik Ngombo. Le bourgeois hier aux ana VIP à promettre déjà binanga maman B52 nga non somba déjà 10 billets ya VIP. Donc ba Ivik Ngombo le bourgeois ba rozala wana. Je vous signale que mon oncle Aouta Mikilia Poto monsieur Simon Bakalati azokita kaka pour un spectacle le 29 mars. Le famille Bota tous ala toujours concentré focus na ba film na biso. Second choix ezawana lobi totalaki deuxième partie na biso o na yokeli Daeli Mawa na yokeli moi c'est d'Acosta. En tout cas la famille le nalinga était na beta pena moi de sola on meto beta on kake na vie pe il faut toye bara muto zana ye. Ok, tant que tu vivre na vie na batu o to zana bango na ba relation surtout sur tous les plans photo e bara mutu nanga o nazana e batu nanga o nazana bango bazala bo muto soka olobi likambo ekobima o so na ebisi likambo. En tout cas pour bima e zala moi passi il faut toye ba eloko wana. Moi ça d'Acosta fiança d'Acosta aibi ke mobile naza trop brutal okoke koyamba pe koyamba pe ton Patrick Bongo te atako to mobile ya cousine o yambi o sauter le quoi oh ata yo moko mutu nyonso to yo kaka zu aswa moni réaction bongo quand même to condamné d'Acosta mais mo pe tata d'accord miyibi baby ke miyibi balinga bayiba bango te. Est-ce que vous voyez bien que miyibi balinga bayiba bango te? Mais les lots est là qui a monté, les lots est juste quoi annoncer que le 29 mars 7 ans d'anniversaire le biboya est belé tout célébrer la choubeuse droit d'entrée $10 et puis $30 pour na VIP place VIP oya au vandi. Donc vous appelez ko enjoy vous na ba ida ou na ba na mama Kalunga kozala mama na ngape na kozala bela
Ngapi na ozala na osala mwa one man show na ngabu découvrir peut la maman B52 té babé. Ok, voilà, Tolandi communiquer na biso veut dire l'atterrissage. Merci beaucoup, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Bisous. Occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV, Bellart Production organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30 à $10 simplement, $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée. À l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV, Bellart Production organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30 à $10 simplement, $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. Préparez-vous pour une arrivée grandiose. Like to request our flight attendants be seated at this time. We're landing in about 1 minute. Thank you. Sonité, papa ya borphelin, bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikolanga ye, liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. Préparez-vous pour une arrivée grandiose. Like to request our flight attendants be seated at this time. We're landing in about 1 minute. Thank you. Sonité, papa ya borphelin, bana bitike, mosungi ya baveuve,
bave mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.
Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sala mignonne bokoli yango zero. Lobezala kina 10 50 yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.